Merci. Maman n'a pas moussa qui c'est bon, on est là. Papa, c'est propre, on n'a pas moussa qui Voilà, je vais pas moussa c'est fou comme ça. Oh, maman n'a pas moussa bassani. Moi, je suis un petit bassin à l'aise. Je vais maquiller les pans. On l'a pour vous, mais le soir. Non, c'est fou. Il faut m'y battre. Visa, il y a un mouvement. Bon, il faut ajouter. Pourquoi tu as si bon d'eni? En quoi que dit Mikolo pa, ozo kamu sangana ndako. Olia rasondo ozaye kolia liboso te, kolia no ekomi ya manevre pona nimbo. Nazolia te. Ele luana en tout cas yango te. Kolia mo ka manevre. Bolia otala osala boye en tout cas les autres personnes, te comme ni les autres tout ça. Tala. Vie hein. Ezalaka moko soko kufi esili. Okay. Tu n'as mis battu là? Comme il battu on a biloko to tibiso nyonso tozolia. Ya solo on a payé poison on paye côté comme ça kufi. Et mutuna ça ina parce que ndenge ndaza komona sola bibate te muko mususu la sango ba yosala matanga ngo secret na kini funa bibate la wana zala ngamu ko yo wana vumba ngolio osambela kikwedi bama kanisi nazo ebiso bandakala bama kanisi wana nyoso longola ngona mutema leka musuke seleki okomi atomati na mbeto nini kusen ko baula balula dra ko pupola mwinda na chamwe na bomate kana mwinda okomi mana lesbo poni. En tout cas, il fallait bonheur. Ça m'a sens n'est qu'un seul. Elles ont regretté trop pour la série Bawa Kenega bon. Quoi dire? Au Sambela dimanche qu'on a rendu Nzambe. Nzambe a zana kutu mama sumo belé to salaka. Maintenant yo sengi bolimbisi abosa ni nyonso. Yo zamuta mukili ya saliba bango basali mabe. Limbisa bango. Ma basali yo zoma na normal moto penda boya koli la kata ndako na ngai, alo sa complot ba empoisonner ngala kufa. Mais on dit que Nzamba lingio, Nzamba lingio, abimisi bango po sa basala ki yango me Nzamba bateli yo. Soko la kufa kimbe yana big sa wana ina lim sa woni so. O wai pe oliango te. O wai oliango te. Ifna kang sa bon. Tika ba bloko wana. E po tungana penza na loba na kamwaka. Kala kala na yo ba mama kamnyo so za ko yeba ngote. Ka le londo yebi. Donc, il y a déjà. Alors, voilà, et pas compliqué ça. Donc, c'est normal, pas la coulée de la
hein oyebi makambo oyebi sangai te et puis bangai lia oyebi ko yebo nga na yebi yango na yebi sayo ezate onga bien na mama masasi bien na bolingo to solola keke ebo na wote on a zaye ko mituna ngai moko ponga za okende pa docteur na sa bota mwana ngai yo mais bana to valinga na yo na zo zwaze mité loko te soki na kena ngai fa docteur bana ngai na za bien na zo bota te ponga mwana zaye ko mituna est-ce que kodi vraiment asa ko miyeba te na miye bana bazo bota mata ndo na miye ba na ndenge moi ça ila agisika aboti bana na mission na ngai moko na miye ba ndenge na yo mbona ke ngore marqué pas docteur le bébé me de kota au vendinier si on va ngai lia kanga limisa bato nga docteur ba ina ngate ke pona yo mais zakolo ba pona ngai ngana zo ma pona ngana za ko mona ke na zana nga bien mais pona ina zo raze me pa ina ote et pour que ça ngate ko zo raze me pa na ngate bon na yo yo moko yebi en ote nga yebi on a partir ma ça c'était le bilinga était avant ko fa le bilinga ki na buta ki te ya lebi go o yo be ngo fa wan ya mama kamsoke et Cecilia et Silbo sana et puis makambo na yebi ndenge ni makasi tangu dodo azongi yende mutamonte ga makambo makasi parce que tangu na dodo akite akina mbwete bolingo wana na masasi ngafuna kangisa bongo mutela ki papa makambo okangisa bango wana eza nango te eloko basalaki yango nzambe aconfondre bango siko oyo okangisa bango mpona nini bazofuta oyo bango soko nzambe aconfondre bango bango peni bana mokili te si babaka soko okangi na se okangi mpe ya lekolo mais yo tika nzambe nde apinir bango ke yo muta mokili namoni mpe na bomwana oza koyoka te fo oyoka nous besoin de maman parce que moi le rôle yi va pandia hein moi na yote moi na wana akili kwa empoisonner yo ako kwa empoisonner parce que de botier mais bango ko ala bikila boti bango te c'est normal ba ko empoisonner akoge ko so mwana nga osala bongo te alors pourquoi nazo bano limisa bango lokwa baza wana eza satan ta kotela ki bango mo pepe mabe kota ki eleki et l'équipe passée na bota bango te baza suivre on va indiquer que la bota bango te c'est pourquoi ba ça répondre pas qui n'est pas qui et alors pour soit avec sud qui gagne la bota bango ça a tentative ya composer ngate na mo sundenga ko lobate ndenga la ngite o ka misa bango elo na sengena bini sala mais bon même mais qu'est-ce que tu as le salaire je vais vous foutre le lot ça va donc makambo nyonso ndenge leki wana soka ko expliquer ngelo côté pardon te excuse te ozo mona ngelo ko pamba yo ko bosse le lot vraiment na ko bosse le lot ko ni makaminde wana yo ko sala dudu moi si na kati ya ndako ya mobali soki lobotisi ebela bana ndenge wana ozomona ngo normal mpe mutu mosusu te dudu ya solo mutu mosusu te kaka kwedi ozoki losala likambo ndenge wana na ndako na ye na mwasi oyo aye ya ndako papa ya makangu te bon ne me rappelle pas ce qui est passé na rappele yo te ndenge nini ozomona te likambo eza grave na moni eza grave isili te tosolo lobaki yango bana misatu wana ozobotise na kati ya ndako ya mobali na ye lingi koloba nini donc azalaki deuxième biro na yo libela ozomema nga mpe na ndako wana tozali lokola camarade biso na bango dudu mi bakoki kokende otelanga poiso papa kindoki nini oyo e na nyonso wana vraiment na nyonso wana ozomona yango pamba bana wana awa te awa bana wana te atako kodi okono wana alandaki na azali awa te nazoyebisa yo na motema na ngai aza te aza koexiste te nayebi bango te na basalaire wana sokende kozwa wana 90 000 soki yango wana okokokisela bato nyonso wana ndako nakotala salaire maman nazo comprendre te relire Ernie et pas vous allez Ernie mais lobi ndenge moko donc sinon makasi ke leki kaka eza kolia eloko mosusu te lobi ndenge moko finalement nana bebeki baba est-ce que papa oza penza tata na biso soka zangi tata na bino to landaki epona ni nalobaki na bino lobi ke nalingi te bolanda biso botika na be kuna pa na bino na yebi bino te
bande ko likambo nini sans attendre sans nouveau on a pire na somba tali pana dendo naza na mbongo te nazo kenda faire étrangère pour nata soki salaire obima naza kenda kut na makolo bon sikoyo oyaki ne wochap so boloko oyaki wochap so boloko o faire souffrir biso et papa ko dire on était à l'aise et loko tout toza nango besoin toza kozwa yango lobi na lali nzala ni tete bonne volonté ya maman yo Laetitia Moussao nangali na lala nzala ça va zonga les sous kuna zonga les sous kuna kasi yango ozotika mona ndako boniko yango te ebandite akobima akei biso mabungu awe pesana ba estomac na biso no se konda na ngobo lokola ba kokota na ndako yo landa ikaka na pekisa ke landa ki papa estomac kokonda lokona Yesusu yesu masa ndo onde meminga yango ha kotela toto sa sabla ndo onde yango ya mabeba beba kite tenga mabono meminga fanda okomi la kacho bani ko finga bakiti bakiti na fanda te na bakiti zana muno kwa koloba okofanda te babengi yo bado kila okofanda pia wate pe komo na bino yebani te sio ndiko mabeba bakuleza beba bogela fanda pa mangumba swanga me baba uteza kitoko yoko landa hapo na nini sana kwa kufika kenda kwa batwa nazola bano na bino tumesana na ngwa tumesana na ngwa unabina ngata mwana ndako ya nani bino ayai kulba hata mpana lobana ngai alibaki hata mpana biso sasa mwa kwenda kama tena fina meka tete meka ndako mabeba beba kufela libala ngona ngoyo kufela ndako mabeba batbazana makobieka ko ndima ndima mapamba parce que baka benga bino kuna na passe bokufanda pia wate nini ozola batolala ni banani bando kotela kutena ngala leso kwa nakusilisa makambo hapo aitisa makambo yata makambo mobali yo lula nde oyo mobali mabeba beba yo kufela nini kasi bokilo na yote bokilo na mobali na kuna nini azanga respect mosa libala mobali bota na mobali sana mobali abotla mobali mabeba mosa libala mobimba kasi mama na bino pe ndumba te sikaba ndumba te sone na bane kasi yango te soni mosa pe mama na bango toza pe mama mabasaki na zabe tina na bango mama na bango ko te ko fe bango mobali na pa mabe aita na bango te ana pe bango te oyoki taku mobali ngo te mosa pe kitoko te na yo so na munoko awa yo na ndako okondima yo nano lela ndenga briske nano lela ndenga kimkolo te briske yo na mto kolela na ndako mpona no yebi ngate sasa toki eti kota shamba babima kota pe bilo na kashi epa koko shamba na ndako yo fingi yo ndako yo soni te toto msongo donc kota na donc moi loko sala dudue mobana pa mabeo azabe kitoko te ba pauvre na désir wana mulile ngola muke vandi oui insomnie mo ko yela na na zongi suna beto lali na zo comprendre insomnie ko yela vers 2h30 ngape kwa pongeza kina makasi na ba misala ningi za kibele yo biwana na tarika kana mona tarika bana sumi na ngape na pongina yala ina oh vandi bonde
sono meli mon côté aux habientes et à votre santé. Tu peux terminer. Comment on a si vous sono nel liet on me la calme. Na sai loni Olion Tiene leite. Bon na poco lelo te. Oui, mon ami. Non dire na romo no comprando te ndini. Lui poi akirita yangana baba na butona babongezo sila so nini sugini na zoiba te. Tout le monde a eu à mingi mukolo kuno yakirita lelo sundingi mo. Tout le monde a eu à penser que Moussa les a gagné. Lobi na zeli webiki lobi film mo balaksiki na canal na tala kitoko mo ete yaki documentaire mo bo. Donc ezaki couple moko ba mindele ya bazaki kalokola biso mo sa mbali balingana mingi mais nenda ko bazaka ba mbali. Bon mobali mo sa mona ke moni ke ndenge mbala ke musala tikala ka ye moko albi ati boye mo ete asingaki na mbali na albi ba adopter mwana. Bazoki mwana moko tela bébé kitoko mwana ngo banda zaki muketi azokola bazo filmer makambo nyonso yibika ba mindele nde bazala wana en tout cas zaki bien mo été mwana ngo tia komi na âge penza ya mukolo ba l'accès ba 12 ans boy bani siko ko makambo na ndako nde mama bimi pe azosala ba misala bani en tout cas zaki kitoko mina sepela kina mo été ngaba ndo ngabia ba ndiko fale sonza zala kaka nazo ba kutunga mo kana kata ndako sonza zala kaka ngape na tikala kana ndako boyeza mawa mingi so sonza yalaki me na yebisa yepe na sugi awana zaire na yebite ay pana misoma kama ngweza la ati na programme ya film programme mais sonzo programme ya film wapi sur le bawal do bana so banda lisoloti na sisi uzo yokana yote sonzo sio balbai kombo nanga so nazo comprendre yote yani na nazo mimi nataka kina canal wewe yapona kwa adopter mwana hiyo kama na programme ya film lisusu oui bon je ne sais pas nga ba coutume mindele mingi landanga mingi te kana ba coutume ya biso moko landanga makambo ba mindele wana bambo zana ba coutume bango biso pe to zali mais za mabete nga na sepeleki na mingi vraiment en tout cas so ba mesana kina mwana obike mwana ngonga komaki so moni mwana doge tellement ko mesana na ba parents doge mwana na bango ko bat nyuso ba beka so bat ba ina ndo bazo présenter ka mwana na bango tukese mundi so ne to vanda aboy omoni to linganya na biso mais ne peut so botati to ko adopter pe mwana biso ti basala ngote fembe ko sala me mundi mwana ko ndoko zoye bite suka bota mandengi nini tututu zaka mwa ba complication bukena na non ba soki ba ibe sika bota maki je crois que vous avez bande côté za bande kwa basi za bande kwa mibali bazana bana tu peux prendre un enfant ou bien ba vandi ya oui mais ma famille ne benda ba problème ozo mwana wana mwana ndeko tango koma ba bien yango yo ba famille ba timusu ba yaya ba leka kuma yo ka mitema mabe malamu kuti ozo mwana moko bobi na bino te wana kuti mutakutungisa te po pozo ba bien na bino mutakutungisa azate ozo mwana bongo te bongo mazoki wana zaki mwana ndeko bon ce qui peut tenir na zate tato sisi na kosola tezo kimindini oui entrez bongo so bandeko na wana ba ka zate koloba te ka lobi azate loba azali te entrez Votre Boti na mboka? Sonda azate. Sonda azate? Ovanda ko? Doze na. Bueno, que bana. Si na yebisi na zalité yo lobi. Ngale biso ngelo kote me le wa mwana ko lobi ka pesa ngona sana. Yebisi ko yebisa bango bana mutu moko zalité, c'est tout. So tam so bande ko ngalo mo bande ko ngo yibande ko na gaite. Hein? Bande ko yibande ko te. Allez, tu racontes des histoires. La zalité. Maman zela mke so ngo so school. Kenda oyebisa yeke Maria aza wana na mwana. Na mwana?
mwana nani mwana na yeko ya sonzo bongo ya mutu mosusu sonzo azalaka abe kuna ti abotaki mwana koye mokolo boye mais ozoloba oyebi te nini mwana azobuka kuna te ozoloba oyebi te mwana tranquille te okoyebisaka malamu yaka tokende okoyebisaka malamu oyo mwana nani elongo ya nani sonzo ya solo yo mutu okomi koloba bongo okomi koloba bongo yo mutu obebiselinga makambo kuna oyeye kovanda okomi kobatama na ndako ekosuka ndenge wana te makambo na ngai ese bebi na yawo na mwana oyebi bien banda kalakala wana 20 ans mobimba ngai na boti mwana otiki ngai osundoli ngai mwana nsima mpe oye oye kobala oyebisaki mwasi na oteka oza na mwasi na mwana oyebisaki ye te nalobi ye mama limbisanga nani makambo ngo nini abebisela yo abebiseli ngai oyanga makambo abebiseli ngai ya makambo makambo ngo nini oyo abebiseli yo makambo nini sonzo makambo nini obebisela yo kasi loba te toye kotala ndenge kovanda kaka boye mabele kasi makambo nini obebisela soki obebisela ye makambo sikoyo makambo nini obebisela ye nakoya te tokosisa makambo ndio po soko ningaki na yambe oyebisenga banda kala nyonso tofananga na yo mbo oyebisenga deja kozalaki na mwana mpona ebombenga likambo monene oyebisanga nini toloba nde awo esila yebisanga makambo oyo obebisela ye ozokende wapi okende pa moko te lokola nasi na yawa okotrouve solution ngai na mwana mpo naza na makambo mosusu ya kobimawa te ozoyo ovandi vraiment mwana akokisi ntina 20 ans ozoyeba te ke natikaki mutu na pasi ndenge nini balesaka mwana ndenge nini bakipaka mwasi ti oye kobala mwasi mosusu otie na ndako mpo nga nasufraka namonaka bapasi ya boye ndenge nga nasala nini luka solution nga nasala nini est ce que ngai ntango nalobwaki na kuva ngai nazalaki na mwasi nazalaki na mwana nabalaka oyo nani mwasi alinga liboso yega oyo nani makambo nini elekaki lobi mpo ni owanganaki kuna te ozoya kowanganela nde awa ekosuka awa te bozalaki nde na makambo banda lobi yanga nazomona na ndako ozalaki ya lese te nzoka mpe banda lobi oyebaki makambo oyo mpe koyebisa nga te olali nopongi ti ozosalasala basambla lokola moto aza maladi nakomi koya ozobatama na ndako niyebisa bango naza te ozala te luke epai ya kokende kosala bavali me mama awa nde place mpe nini nga na kosiporte nanga makambo abana te mpo makambo na bino wanga nayebi yango te awa ezanga sonzo abali nga tovandi biso toza na abali yoko akobala biso mibale po ayebisaki nga te lokola ayebisa nga te antuka nga nayebi likambo wana oluka solution bino mobali etali ngai te nga naza na problème moko koloba za biloko kotisa kuta akotisa pa wapi akotisa ko na ndako akokotisa wapi ekoleka te ekota wapi te biloko ekota te lero nde okoki kobondela ngati fala oyebisa nga ava basalaka bongo te sonzo ata yo ma wana kokondima ngo te atabili kuna na chambre kuna atabili na chambre ya rido rouge kuna tia kuna tia kuna panda kuna mais ozokende wapi osilisi problème atakona shebimo oke wapi mais soki ozokende okisa makambo te ozokende wapi ozokende okokutanga kaka oya kotuka solution mama awa nde ndako no eza te wana ifo yebango oyo eza ndako na ngai esika bokutanaka kuna soki na bakuva na bino kuna esika bakosala libala na bino kuna moto aza na ye abe okende kolinge soki ozoka okende osala nini kuna okende olingi obota tina mwana oui masala sango nini en personne kasi tikala boko na ngai masasi yo kamusaka ngai ye kasi nini lisusu ko papa ere yo moko ebika papa ndenge azalaka soki ayo okuta lisusu awa baproblème kaka mais yo bosani kenga na vandawa nayebi me mikolo loko aza na kanda fo kozala nano akoma mwa bien kua akitisa mwa motema bongo oki oyana na bino nayebi yela te nayaki banda kala nayaki na mundeko na kati ya mundeko nakoteste na mere abimi natali visere liboso ayi abimi pere abimi nayebi kotikali yo moko nayebi horaire ya papa ndenge abengaka kozonga 19 heures
ne bien ou bien c'est pourquoi na ye ne ko tikali yo moko boni kasi boni nzoto bozo seksanga sikoni nga nazo tuno nzoto lo répondre nga ozo seksanga sous hein ah Masasi enfin au moins la génération ya sika oya biso hein les étoiles montantes tout ça c'est qu'on a un problème ko bomba ngote soko bombi en tout cas o ko bima kibeka na nino yo bima kibeka le comme opération c'est des problèmes il faut o lo bango la génération na biso c'est ko faut lo bango alors sikoyo po nalali muke na simba mutu nakani kuse nakani siyo nalamka boy yote oh na kanga boy mbetu yote siko na comprendre nzoka iyo ndo sana bandoto nangai non ataka zo sana bandoto parce que nazo lotanga eyo c'est un peu normal azande kono moi site pour lotanga naza yana yo en plus pour lotanga mso po ndenge ko sali malambo leki mais kamwa mabe nazana ngote nzoto ezaka malambo ndoto na nini wana te ndenge zo kansela wana te ndoto benza po moni tika na ndenge batata o babomba makambo mais biso na ligne courbe to linga kansu na mkusi en tout cas nazo lingo penza Masasi je t'aime penza nzambe kolinga yana les a problème te ngape na linga kayo poza ndeko nanga mobali uzale kinanga na vai na yo to vandi bien na linga kayo pe mi na ndenge lukuta te wa j'ai te na lingio penza na ndenge ya bien na ndenge ya amour penza na ndenge ya sérieux Masasi voilà tikala osezo sekisanga te Masasi olinga ngai Masasi si je veux prendre mes responsabilités na ligne vraiment na zo na ndenga bien na ya na yo responsabilité en fait qu'il y a des circonstances hein amoni hein to kola ki bisika moko bon et c'est là que na bengo yaya mais siko to ibani ke yo za na papa na yo ngana na papa na ngai alors avec ta beauté je pouvais supporter na tango wana ne to mais bah c'est content sur bimi donc nous avons déclaré ouvertement que en tout cas na beauté mon makasi je t'aime vraiment nous avons lingo penza na ngazi to bandeko to na bande côté c'est qu'on a zo lingo ma solo pona libala ndenga bien hein na me présenter papa et pas na sote ba yo hein na ndenga sérieux et toi la aventurier tout mana makwa non qu'on a c'est bien na ibso vérité Masasi bon siko seme ili pati uchai wapi nani seme ili pati enfin omoni kozangi maloba ya oyebisanga olinga na yo kiyo mais siko seme ili pati uchai wapi ovandi siko po kitamwa pema wana non c'est pas que na zangi likamolo na yo mais nazo quand est-ce que nous avons moment madame nous avons vérité non mais na contraindre sur vérité nango li parti mieux vaut que tu les pongo mieux vaut les pongo les papillons papillon que tu y a les papillons mais li pongo c'est le comme tout ça bakangla soya col mais parce que li pongo to au coup tu as soya Hollandais on peut télé mais que pas au Kenya on peut mais li parti c'est plus que li pongo tous les a des colo pas moyen donc avant mais tu sais ce qu'elle m'avait dit abinanga non au moins na lati na loti pardon na balaki singai yo mutoko balangai nzamba lobi boye ngane bisa tuka ngana di makaboye te parce que pour ce seigneur la giso faut la sanga pe mais seigneur na la gisinga te la gisi côté mon sens unique to ni makako bezate tu sais ce qu'elle m'avait dit non tikana ko vanda bo oye la pe caractère na ngai ngapene ko la pe caractère na par pitié je l'avais accepté dans le sens où on a le caractère. Il y a un peu de temps Nathalie caractère. À résulter, c'est plus que les pongo. En tout cas, donc, ça n'a pas tenu. C'est invité. Solo wana. Donc, il faut. Mais moi, si moi, quand je dis que nous ne pas mobile, il y a caractère. Mais c'est vraiment, il y a un caractère. Ndeko nayo et puis natikali na sens wana ki ndeko nayo donc kuna makambo na nyoso te tozala biso bandeko te
yo na papa mususu ngana na papa mususu et tu sais que non nazo lingo pena na solo non lingo pena bon et puis beauté aux anango je ne comprends pas il paraît on te clôturer pena bato kitoko ngo c'est qu'on a tout ko perdre yote tu vois donc en tout cas yo penza yo basa elo livre mobimba obi yo ko sa pena livre mobimba pona makamba bolingo te nazo lingo penza je te dis la vérité papa yesu ko kenda makambo na ye ona papa Bon, dis, Sarah, j'arrive dans 2 minutes, hein. Tchaki tonga na ngai yawa. Bonjour papa. Ça va? Un peu bien papa. Mais qu'est-ce que tu cherches là? Tonga, moko faina tonga ngo blues. Siko bouton à blues nanga. Siko maman place à Tchango. Place où tu bois qui on a joué bali sous soutien. Encore vrai, oui. 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 Bon. Maman qui est quoi? Maman qui n'est pas taillée. Ah, ça va. Quoi? Papa. Pour les amis, ils ont préoccupé nga pesa pona tongela ngo nini nanga. Nini? Bouton à jeep. Il y a blues, Non, mais tu vois, là où c'est un comportement de mingi. Moi, je suis calme, par exemple, mais à il n'y a pas de visiteurs à Pamba. Ça, c'est très bon. Parce que bon, papa Zad, maman Zad, allez, ma camarade va tourner là-dedans. Donc, on est dans la comme la fois. Et toi, au moins, ça va. Merci, papa. Faut qu'on vienne de moi. Merci. Parce que moi, je suis sur Bali. À part le comportement de Bango, il y a un débat balle. Moi, je voudrais que moi, c'est moi bien. Ok, voilà. Ça va, papa, merci. Merci. bandeko masasi ogobikelanga ka likambo akei ku bandeko vraiment eta biloko boye ngaso papa yo kuto ya obendelanga ka changer habitude bendengni oyaka vambo nga na biso oke asalaka basurprise ya ndenge wana azongaka ya mosu ayaka papa bon lelo na oza invité lelo toza na réunion na bana peuple de 10 pendant Sarah. Alors, nous avons invité peut-être à 19h, 20h. Bon, ce qu'on va y aller, à Bonsera, Blamba, Mioso, Béjou, bien aussi, on a fait la pression. Ça, non, mais on ok. Ekuma sasi arusali singa ba exercice moko vraiment akei taloyo kaka ko pine kofi te akei penze démarrer masasi pardon kende kaka pardon mukolo mususu boko ya otala nga tosola bien mais pona lelo ok malamu avec pona obimisanga kaka mais nakoketi ko na quartier na nzela ndeni bana quartier so bamoni nga baya kofunda ngai papa pako oya na porte na okoketika yo oh c'est qui ça va matekaksa ekomi lisusu kitoko koleka ndenge bolingaka chamateka aksana lipa elengia
nde sanzango eza nani nazokanisa tokomi suka sanza ti ina bato boyeba badati charcuterie mpenza epesa sorti na chambre kuna bosondango na alimentation na kuna haifo ezala kaka kuna te mpo namoni arrivage moko ya sika yake kuna biloko ntango tozalaka na poto sika lipati poto ezaka poto biloko tokende alimentation tosombi yango ebele ebele ya modele ndenge na ndenge basalami bajambon ape basalaka yango oyo ezomona lokola lize ndenge azali kolinga biloko oyo tosiza bakoma ebele na poto oza na poto te oza na poto kata ndambo kosiza maloba oza mamobimba senga aza na maloba kata ndambo za moko te po eza etro kaka nalobaki ngo eza ya poto te liaka nga mpenza nabosana kuya biloko oyo kitoko poto tozonga kala ti bongo kalita kaka poto mikolo nyonso kasi biloko tozala kolia te ebongo wana kitoko wa kosomba ngo kasi kozanga te siko tozanga te natobelika moko tuna te toza mama na mwana ndenge toyale awa fo toyokana mama te tozosolaka tosola bongo wana toza mama na mwana makambo nyonso oni edekaka wana tika yango kaka ezaka loka mbula soki ebeti esilaka pete na bien osepelaka mpe na dudu mobali na wana osepelani po bon sepelani asepelani te ko oyebosala bashwa te mabe place oponeleza te lokola doublir mobo osepelani mabe wapi dudu ya mabe ndumbele kitoko ndenge wana aza mabe masi dudu bon soki dudu azalaka mabe mpo ani basi balingaka ngona kamwaka mama masasi muzanga ndaka libala kanisa sikoya sana ndako libala peza naye kolinga dudu aboti bana misa basa mabala ngo mpe makambo mosusu asala elengi te ba kitoko aza kitoko mobali na ye yoka boya abongino te mangikebongela bana boya mobali na nga abongino te boyi na mobali na mobali momandumba ndenge wana bota bana bazamba nyonso lobona mobali oyo olingi mpenza ozobeta mpe tolo ye wana akobonga na ye kaka makambo nyonso kobonga nango tandako na bino mabe oyo eza kozanga nde liboso tozalaka na mbongo na biso ebele te okaso ba diplomate mpona makambo akala ezalaka boye te siko mpe makambo echange biso ozalaka na mbongo libo wana ozomona soki alati bakobanga ye mbongo wapi mbongo mpenza mbongo ozomona makambo nga nalinga epano te donc yo ozoprofite obetelanga masolo soko mpo yiba okataka so ebelebele nakati nabakisika moko te bongo natondaki ebongo nini kotondelanga na sani nanga na sante nanga ndenge otondelela nango tozosolola tozolia biso mbale beta masolo ya mosika siko oyo ya masasi lipasikako oboya mpona olinga na boya abongino te aza mpe mobulu abasi abuta bana oyebi yango ti ngakomu na ye na nsima na yoki masolo yango kaka yo tofanda na ye mose namba te persevere kaka boya na ngai te yango siko babi il faut pas désespérer nde bayemba yango ezosambela na libala nga na se na misene te mboka nyonso tokenda soki mbongo kolia eza lelo te tokoyokana te balaka lisusu we bongo tokolia nini malgré bacommuniqué wana bapesi na radio na télévision balaki donc ozwi loloko te lobi mbongo ngo otikala ngo place nini mbongo ekomanga na ndako antokanga na ndimi te likambo bato bakolia nini na dudu tokolia nini tokotala akotinda bino epa michel asopeki susuki wapi tokotala oyo yawa ya poto mama oyo biso na poto tosakani nango oyo
yo na mwasi no boyokani kaka so boleki to oyo na poto tosakani nango mais bozalaki na poto eza poto te à Londres fiston bench epa na bango yango na yango na Bruxelles eza ndenge na bino eza ndenge na les ménages jolis kaka yango na yango eza ndenge batindelaka bino yango eza ndenge na toye na France na référence yango na yango te ya masasi zwa ndango zelanga mona kanda ponelwa moke oya masasi ekoki yelaki te yo papa mama ozolia bongo ya lia susuni ndikokufela nani kolia te yaka na toyokana bato tokolemba nini wa lelo matembele kutu lelo te nakolia yango te komeli bato mikolo nyonso kaka matembele ozoyokisanga bazofanyana bango bien kuna masasi chance kutu oye chance oye nazoyebi soka ndenge wana ngai naza mama mobimba na ndako te mpona ndeisaka mama oyo atelemi na papa oyo mikolo nyonso nabimisaka mbongo kaka opano sa bongo lesaki biso olie te moke wana kaka na zwi ekomi lokola nazoyoka lisusu biflata olie wa te nateki babiloko batoyi nanga bambuli koluka nasomba biloko baliaka lelo nakobimisa mbongo te papa babimisa mbongo tofande liso bien bongo motu soki asengi aflate biflata tika ngolo naza ngona te papa bon on a payé ou pas bah bakolia au moins on a promis pour demain papa so lelo tolia te avant-hier avec assurance bato balie te nateki biloko kaka ndenge olobaka wana ye alesi bino ye memement lelo bobandi koflate bato na ye naloba wana alobi oyo nakabaka te bo sikoyo je ne comprends pas papa bato bavandeki na bango bien epai ya papa kwedi meme aza papa na biso aboti biso te ifala kotika na yo kaka tolinga toprogresse mais mpo na nini oke koloba na ye vérité ke biso toza bana na ye te toza bana na yo pourquoi oke kolobimisa vérité wana mbongo mpe azangi nango te c'est une vieille histoire vous ne pouvez pas oublier une vieille histoire yo kanisa ke ndenge tozali kolia bien kuna tozolala kuna so yo lobaki ndenge wana alingaki apesa mbongo antuka zwa mbongo nga nakola na botaka te zwa na yo kaka parutikilanga bango c'est ce que tu croyais siko tozoyawa ici y a pas d'assurance elongo ezolakisa ke toza bien na famille na ntongo nyonso baveste mbongo yaka te na baveste wana naboya baveste papa yebake okodédommage biso okodédommage biso ici y a pas d'assurance otalanga kasi makambo olukaki yango oyo tokolala na condition tokolala wana te soka babafinga ngai biflate kokodi okwa na raison kokodi okwa na raison maintenant ya kokima elombe aussi mais c'est tout de suite baku oyo ya zwi na vi na ye ya kimokolo okokoli na yo bien ozolia babiloko nyonso bien ozokola ti okomi na 22 eza balobo papa no ye wana pauvre wana qui peut l'accepter koko akimi aza na raison aza na raison elombe maintenant na baku wana asupporte te sikoyo ki akoma abima mwana pauvre nakutani na Didier Ngoma ki medi maintenant que non elombe akomi na esango voilà mwana komi na abimi sango ya kimukolo ezaki kuto prévite na vie na ye aza kokanisa bima soki nani soki commissaire de zone quelque part obi wapi soki ministre zone mais akomi sango brusquement odédommage biso ça n'est pas ndenge mwana nebe kitoko te Masasi ozali mwana mobali okokola il est sûr et certain tant que vous avez mutu reconnaître la situation on a connaître de trompez-vous pas à reconnaître monter sans effort connaître vous allez mwana mobali attention naza mwana mobali kasi ngai naki mwana mobali na ngai na kondima te nabota na Brazzaville nabota na Gabon nabota na Afrique du Sud na Chine na kende wapi nga na kondima ngote et puis nabota na banani mwasi ya camarade na ngai nga nabota kana ebana kasi mutu mapete anga na lubaka ndako libala mwasi abota ndako et ce que zalaki ke mwasi ngutu baboya na l'ami là on pouvait me comprendre mais azana ndako libala yo zo que ne peut pas ami wana bozo kutana pe papa mais ça c'est être sorcier mais misatu mais misatu ezaki habitude mama na bino pasa yaki mobulu na kati ndako mbala kuna bana misatu soko koti likambo soki pe okabela ngape soki etali yo pe gato pe tondisa yo pozaki vigilante te tika kaka na vigilante ndanda ke soki wapi ko mais azokota zokonti yo pozo tika kaka ota eloko moko te papa na bino kwedi wana mwasi na kati ndako mutu muso azobotisa ye kala na zalaka wapi
abino bino ba mibange ndenge na bango moko ndenge na bango eza ndenge na mona mona normal ndio ndio kila makambo na répéter moi sina ko lesa bino lesa siku ndako sana lobi na lobi yango masesi pas zo ko lesa alesa kana kuna mwana kambo sana abino ah pona gato ka mongo wata gato ni bon bilo bolia kilo acha muno go ha solo ezate solo gato ezate na muno bifuna tape ngala ko lesa sutu te na ko teka pele ko mo sutu masesi ko teka yo mo ko chenette ngala ko teka sutu oh na tikela kero bwana Maman, je me délai. oh yo mo ko tela ba karta ba tela ba Pesa ndombe yango bolo. Bede tinga sina bede. yeti sete Papa, comprendre tout. aí não dirá que comprei tu lá que sai que já eu de pique Aí biko. Bon, n'est mieux au Kangisa. yo mto bete Sili o kangsi zata o kangsi. oh yo mbangu ni papa mto bete Je suis perdu. Sonzo. Kangsi. Sonzo. 5 Qu'est-ce que nalingi nayeba finalement place na nga na kati ya ndako nakomi kovanda lokola ekeko kaka ndenge wana donc ozolinga kositue ngai te nayeba place nini nga nazali yebisanga place na nga nini mais mama kala wana ozo comprendre kaka te place nini yo ozoluka lisusu donc siko nga nalonga na place na nga natikela yo po place eza kaka moko oyambeli yango wana yo oza sonzo nakanisi ozo comprendre ke mwana kotikala yo yo oluka moye na yo natuni yo estce nga na pose question na sonzo to na yo oza sonzo ata ogangi sonzo azali wana te mpo apesa ngai ya oniko Marie, mabele alobi mukeme alobi très bien. Il faut yeba que yo ndenge vandi wana ozali cause ya shit na ngai. betaka nano Soki ngai nakendaki alongwaki na couvent eza mpona yo. Faut yeba yango bien. Soki ozotuna ngai position na ngai napesa opposition. Hein? Ozali kobuka yo olonaki c'est tout. Je n'ai pas de position à te donner. Olingi natia oni. Premier ministre, ce n'est pas de ma compétence. ozokamwisa ngai ozoloba nini nga moto nalongolisi yo na couvent bo nga moto ambengaki yo na makasi to nakangaki yo na nzoto na makasi po oya kobotisaka mana oya koloba nga biloko ya busenzi wana yo okoloba na nga ndenge wana te moto azalaki abe akoki kokweya soki alobi na oyi po boyi ti bokoboya te boniko tala koluka te opesaka kanda mpona kokweyela wana okoyeba oyo ekoyela yo te ozoyoka awa bakwelaka bato te eza ndako ya bato bakwelaka bato te ndako ya bato nga nde nyamako nga nde nyama tala soki ekosuka awa te sonzo ekosuka awa te lokola olobi nga naza nani cause ya chute na yo na couvent nde tokokontinue soki ngai nalongwaki na ministère na ngai c'est à cause de toi parce que ngai najiraki na banda jeunesse na ngai fona servir nzambe mais yo soki zabolo nini olataki ti oyo kotrompe ngai ozokamwisa ngai et oye lisusu 20 ans après oye lisusu ozokamwisa ngai me dire encore des soki ozoloba na nga ndenge wana nazomona neti mutu moko ozanga bongo ozanga mayele yo position na yo eza epai na ngai te tuna nzambe ayebiso position na yo soki nini ye alingi nini ngai te me nga mpe nazoka bongo 20 ans nyonso wana azoka nano mobali te yo loba lokola bato mosusu je cherche le voisin moyen pour surmonter telle crise biso bacrédit tolobaka nzela na biso ezali yesu c'est tout luka yesu lokola bazairo nyonso bakoma koloba abala yesu abala yesu teni koluka yesu obala ye je crois que je t'ai bien répondu yesu nabala ye ko ye aboyaka na ye te tala lokola mpe olobi bongo nazokende me nga yebaka yango bien naza mashine te mpo naya kovanda wana botelaka bino bongo naya kopesa bino bakado 20 ans après okende kobala wana bowelaki koleta bawakisi te oluka te olobisanga makambo mosusu nasali mpo na yo sonzo ozoyoka
soki mpe oza komérite bapunition mosusu ezali kaka mpo na bongo masumu oyo osala ozoyo nakokende na mwana na ngai azwaki ozo bilamba toke akokende te obando tamisa kishasa mbati toke esuka na ndako ozotya mpe munoko ozotyelanga munoko ngai nde ozotyelanga munoko mais papa balakisi ngai yo tosi tokotaki para boyinga tandinga nakende suka wana tikala kaka loba kaka ngai oyo kaka ngai maringa mutu nabotaki yo te yo sonzo tikala malamu mais yebaka bien ekosuka awa te sans effet te na tribunal akokende te nakoporte yo plainte tokoyebanga malamu kende luka ba église azali na ye yesu aza partout kende koluka ubala comment mabeni mwana mwasi oyo mari ntango azalaki baza kokombola ndako ati kolandaka koko na ye koko na siko asili kokombola ndako ye atikali kaka wana kende jusqu'à 19h azaka wana j'étais obligé nakende kotika ye et voilà comment les histoires se passaient. Parce que tu as pas masolo, tu l'as mis basi mo basi mo bamba kende ko tante ba mesela bi. Et comme là ko connaît zongi ya bandi kaka wana. Ce n'est pas possible. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukamiye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber Banzela wana laisse tomber ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye laisse tomber Banzela wana laisse tomber ezaleli wana gome il faut gommer bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber Banzela wana laisse tomber enfin nazolinga koumela te nayebi ndenge nini palango ezali omonaka mwa moke kokr aye lisusu c'est des problèmes mais naye au moins koyoka suite na nga suite ya demande na ngai nalobaki nayi nabala o na ndenge ya solo tolingana na ndenge ya solo soki meme oza na doute mais nga nalingi yo na ndenge ya solo nayi nayoka nanu suite ya demande na nga Masasi. Oui, qu'ils a problème ou vraiment ils a problème nene. Ndenge zolo bangwana, je veux bien nazo comprendre. Est-ce qu'ils a aventure té?
Enfin, d'abord, nalingi na noye bisanga. Ce qui aux alliés, n'engagement quelque part, soit franche, voyez bisanga ango. Ce qui aux engagement, dans la contrainte érotique, n'a pas insisté pour que tous les amis balent tout misa. Non, moi je veux pas des aventures. Nalingi to lingana solo. Tout ça, il a besoin d'un abattement, il est sérieux quoi. Hein, nalingi aventure. Oui, mais ça, les camarades, ils ont les kilanga tellement que, nazo zwango neti mwa ndengo na ndengo. Sinon te, ngaza nga engagement te, ngaza nga engagement te. Ngaza nga vraiment naza libre quoi, naza engagement te. Endo moni za problème très sérieux. Na koyi kondima nanga mende siko yo, talaka nazo banga et puis osanga ba aventure après, puis sanga soni d'abord. Quand on va aventure les avantages et yébanique toza bande côté yoza na papa ngana na papa hein donc on engagement oui est-ce que toza bande côté yoza na papa na yonga na papa nanga mais je veux que tout ça liba la zone ndinga malembe ba parents ba ibate hein parce que ba parents ba yona dès le début là on a direct ba nga kata biso bamakolo mais ni bayi bangote to vivre na ndenge wana to sala na ndenge biso mbayi to lingela bango ba sutuka après na ni ndenge bien oza kitoko ngapi naza oza kitoko na yebi on bien oza na beauté na o mais olingo oza na liboso beauté te za bizali ozo mona mi bizali ozo mona yango déjà ozo vivre yango déjà da mona yango tina vivre yango mende. Il ne faut pas que vous décevez un gars après ou bien. Non. Vous savez, non. Pour un gars, monde naza penza soki. Vous avez dit que moi ma bena komi bon mananga. Pour un gars un côté on a sakana raté. Nga nani ba aventure te. Hein? Enfin. Comment on a des photos qui les toqués dans la zone où tout ça, parents moi bah ils tout ça là en cachette dans le lobby. Pour le problème il est cas qui sont ici papa mais ils ont problème mon co qui écouté c'est très cher. Je répète bah ils battent. Bah oui battent. Bonino. Oui, noir, ni. Maman muscade, pour soi muscade. Na écrasé qui ont oublié. En tout cas, pour dire comment l'excellent d'accord. Papa ça muscade, pour soi. Hein? Nala mbiblo. Nga ite, panga mna lamba kiango. En tout cas, comment l'excellent d'accord. Non, moi il va pas vendre penser les ali sous-souté. Monsieur moi il on a golo baté vraiment na katanda ko. Et là on dit non on va retirer na kata biloko. Biloko biso na sosolia. Pona ni poso na kola biso boy. Biloko lelia. Lelia. Bon yo ça ko yo zo le ngane na l'équipe lo mususu. Hein? Na bisa ki bien zote za nga moko za moko oyo. Il faut na battre la ngo. Comment l'excellent penser? Na comment l'excellent pourquoi? So na kofi mtu wazo sa bato pas famille na ngai. O kofi na za important na famille na ngai. Kaka dini ni yango za poso musika. Bonga la bongo na swani. Bon ata bomba ba quoi. Mais so bongo ba ngai ba bongo ba eba kitinda na bango. Mais ngana ko bongo siko pona swani. Ba fandi awa ba le nanda ko na ba ko ela ka nda ko na ngai. Metanga ba bomanga ezaki basaki bakasi moko te. Okomi ko lekisa ezala ngungi aleki. Okuna mga mbango kanza muta moni soke nini.
eza na même pesa pamba mpona nini konyoko na nga boye konyoko na yo bina yo mibate komibatela onda ndenge wana mais yango nalobi kaka ifale kaka ebima naki nolia ya restaurant bo eloko nyonso ekolela natiaki biloko mpona tia justement nanga nadia mpe na restaurant nakie na kati ya restaurant sikoyo na passé commande navandi mpo ya koservi ngai namoni masasi kuna na nsima na kote wana nalongana kolia na kati ya restaurant wana susu bongo restaurant ezalaki ka moko me namoni masasi na kati ya restaurant mais barestaurant eza ebele olingai kochange okei yawa nazoki na ndako soki tanga nadia na restaurant liakaka barestaurant eza nakolinga te nga na fandi na kati ya restaurant passé commande namaso masasi dans le même restaurant yo kono olekisa mingi mpenza soki boye te nga na kokende poza yo nayebi yo anti eloko litelako babamomoyi baninga mosusu apotikala yo moko te bomi wana mama na masasi osali tu ope akende comme ça otikala yo moko bobobanga bio lobaka ake ngam natiaki kisi na kati sotika oganye bio na oganyaka mpona aza na mwana yango nabi nakokende nakolia mpe so bilo okotika na nakolia yango mpe so te ata olete etaninga te na makasi pourquoi tiens papa tu ne peux être comme ça papa vraiment ngai nde naza vraiment dessus na makambo ya comportement na kati ya ndako papa so nga na ndima ekoya kovanda awa ezalaki na insistance na yo nga na ya kovanda awa mpenza biloko nga na lambi naboya kokotia eloko ya mabe na kati donc oza mpe na confiance na ngai te finalement operde confiance na bato nyonso ya ndako ata nga olingi ata kondimela nga te nga na kobongona mpo na ozwa intere nini so naza boye lelo eza mpo oyo moto osali nga ke nazala boye donc oza na peu du cœur te papa eza malamu te eza moto nanga biloko ngam nalambaki yango papa mayi na atokaki papa ngamu natokelaki yo mai ngamu tinachilaki yango natiaki yango na kati ya frigo eza nga moko papa eza bien ngamu natiaki yango nakoki komeka mpe soki olingi vie nayebisaki yo mwana vie eza moko soki obateli yango te basare nango bato mosusu donc papa vraiment ozongisa ndenge ozalaki kala esprit ozosala wana eza esprit mo malamu te papa il faut ozala na peu du cœur il faut kozala trop agité te so problème moko eye problème wana eyaki masasi peut-être azalaki trompe eza satan moto akosaki ye eza problème grave te ke oyo okoka oui eza grave mais nzambe alingaki te ke okufa yango atikaki yo na bomoi mikoloba te ke vi na yo momondo ozalaka na kobanga na ata kutu mama lelo akei otie mosi mosusu na ndako okobangaka puiske eza na moto ekomi problème moko psychologique eza malamu mpenza te ça va naolia et puis papa na ngai nayebi soso problème wana azalaki nango mpona na ngai naza fiancé nango na motu moko na ngai nalaki so fiancé ozwi fiancé ah mais c'est bien ça va il faut balader d'ailleurs justement omoni mokolo wana moto aya kotika vie d'arriver bon kin service express bon omoni papier wana eza wana batindi babiloko moko na Londres mais papa ngai natangaki avi yango mais ngai nayebi ke ekufa nango kin service express yango ndenge nayokaki bayebisa nga na bacamarade babie ekufa donc esalaka lisu te tala wana ezali badetracteur bavi d'arrive eza wana biloko uti na Londres oya kokoma ayudi pakamana bangapasa eweya kuna batindi biloko mais nebisi bino oyebi ya tala mwana wana kini service express wana eza mibale na kisasa te ozoki yango bien biloko eza koya bacontener eyelaka kuna bavoiture eyelaka kuna bamusicien nyonso bamusicien jour nakende kuna nakuti pepe kale yaki kodebaya biloko na ye même baridi ya misa wana bongo na kati bakozwa biloko na bongo bamusicien bayembaka kaka kini service express pamba biloko na koyelaka kuna même bana njili bakombila koyelaka kuna ayebisi nga ekufa nga mona bi etanzi atinda biloko nde kuna na kati bon ekufaka kaka place mosusu oka bato mosusu biloko eyaki place mosusu bato mosusu nzoka batotema mabe basali baagence sika oli basala concurrence malamu bakomi kocombattre kini service express wana eza malamu bakanisi eza mopazi ndimona wana aza mwana kini ezaka mondele te non mwana kisasa fezaliki mwana makoli
Ah, na nini na mwanda ya ngwana ba ibi mingi tai quoi. Mais j'ai là mon sur la invité en dans mon anga. Wana na comprendre que problème on a mais ce que problème on nga na biso ya bien ezanini. Faut qu'on en a paix du cœur. Faut qu'on en a paix du cœur. Muto asali o mabe papa sambela pona ye. Nzamba ko confondre na mabe so asali. Faut qu'on ba ko pardonner ko limbisa. Hein? Ce ko limbisi ye. Tant que sala so mabe nzamba ko bundelo na place na yo. Ole ke yo moko sala ka o manquer paix du cœur za malamti. Mais au bout santé hein? Non, au bout santé papa. Tu vas t'acquérir un service baillé. Oui, c'est dans l'agenda na on reçoit sur quand baillé. Non, Bonjour, monsieur Koudia. Azali papa, kota. Bonjour, monsieur Kouedi. Bonjour. Mais vous êtes un bon. Bon appétit. Mais vous êtes un Yonan. Eh, pardon. Mais Mindodo. Laissez-le remonter. Maman. Laissez-le remonter. Mais asali ni ko tonton. Hein? Oh papa. Mtoto bimisa ta mouchoir rapamba. Comment? Nous n'avons tout ça qui cause à paix du cœur papa. Hein? Ah, en tout cas Monsieur Kouedi, c'est maître Sanza, je suis avocat. Mais alors, nous avons un problème hein? Monsieur Kouedi, je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, Yamba, moi, je suis quoi. Mais il faut dire que je suis en tout cas, maman. Oh, ils ont vous la passe hier. En tout cas. Mais voilà, je peux me mettre. Je peux me mettre. Merci beaucoup, monsieur Kouedi, pour m'avoir reçu. Monsieur Kouedi, obi mutoyo. Moto dans la photo, on a bien. Mais, Corodio, non? Corodio, c'est un garçon que j'ai élevé ici avant d'y accoler. C'est mon client. Client? Relation inexacte entre Yolaï. Ce sont des enfants que j'ai élevés ici. Mais la boîte à bangoté, la tine ne pas faire c'est tout. Et ça fait combien de temps il a vécu ici? Est-ce que vous me comprenez? Ils sont nés ici dans cette maison. Mais je ne suis pas allé, papa, je les ai renvoyés. Monsieur Kouedi, monsieur Kokodio, qui est mon client, est venu me voir au bureau. Il s'est plaint de la façon dont vous contestez sa filiation. Et alors, si ce n'est pas mon fils? Et après avoir longuement bavardé avec ces derniers, celui-ci me dira qu'il est né dans cette maison, il a grandi ici, il a vécu ici pendant plusieurs années, et ensuite vous avez cohabité avec sa mère, monsieur Kouedi. Le corps est face à face. Je préfère que vous m'apportez toute la lumière à propos de cette affaire. Donc, si moi, nécessairement, il faut ça, moi, c'est ton fils? Mais monsieur Kouedi, moi, si moi je suis présent dans cette maison, donc c'est moi. Nécessairement. Même madame, moi, de cousin, tu acceptes au moins que c'est ton fils légal? Mais ma femme m'a dit que, avant Koufa, et maman m'a dit que ce ne sont pas mes enfants, je les ai renvoyés chez leur papa, leur père géniteur. Monsieur Kouedi, droit est allé domaine, homme d'affaires. Mais je vais t'expliquer. Hein? La personne hors que éclairé sur la Kambo, est allé maman et bana oyo. Le la Koufi, on n'a pas de preuves. Mais il m'a dit ça. Monsieur Kouedi, pendant que cette femme-là existait, ce Kouedi que Obo Taraté, il fallait intenter une action de désaveu moyennant un certificat de stérilité délivré en bonne et due forme par un médecin, monsieur Kouedi. Mais elle m'a donné cette information juste quand elle mourait. Comprenez? Mettez-vous à ma place. Maintenant, si je peux avoir un témoin où? Monsieur Kouedi, d'après la latitude, moi, je suis voté pour Nayo, soit c'est-à-dire 4 mois. Pour déclarer été d'office, moi, je suis Nayo. Mais ça, vous évitez. Il faut qu'il y ait des preuves. Monsieur Kouedi,
En tant qu'avocat, il y a quelques détails pour éclaircir la situation. Que dit l'article 591? Vous me posez une question. Cet article dit ceci. Tout enfant zaïrois qui naît doit obligatoirement avoir un père. Raison pour laquelle dans Zaïre, les enfants naturels n'existaient pas, M. Kouedi. Justement, je les ai renvoyés chez leur père géniteur. M. Kouedi, je continue. Ils ont un père. Je continue, M. Kouedi. L'article 602 nous dit que le père de l'enfant, c'est le mari de la mère. Donc, mon client a raison. Vous devez régulariser son droit de filiation. Il fallait que abakutana papa ba yo kana kasibo. Yesu kwa keko benga ipo yo sala nini sikola place wana. Nazoka. Bisu yo boyi papa. Hein? Allons calmement. Ba botami awa mama na bango azaki mwasitangali. Ça c'est leur frère. Mais ba ifsi ngai na mama na bango ke bazali bana na ngai tenga na boti bango te. Leur papa est vivant, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois le garder dans ma maison alors que leur père géniteur est là présent, c'est pourquoi je les ai renvoyés là-bas. Monsieur Kouedi, est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que cette maman a laissé une note de justification nous servant de témoignage? Elle était mourante, justement. Hein? Monsieur Kouedi, Monsieur Kouedi, en tant qu'avocat, je souhaite que ces problèmes soient réglés à l'amiable. Mais enfin, je ne sais pas si je te laisse le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais quel est mon problème dans tout ça? Monsieur Kouedi, vous commencez à m'énerver. Le tribunal est bien placé. Bon, sortez s'il vous plaît. Parce que vous je te laisse le temps de réfléchir. D'accord. Un homme de droit ne s'énerve pas. Affaire expliquer à Moto, c'est qui. Non, dis-moi un peu, il ne mange pas là-bas. C'est pas mon problème. Mais alors c'est leur papa. Pourquoi c'est mon client expliquer un problème? Je viens défendre son. C'est fini. Mais n'a pas dit quoi? Monsieur Kouedi, je vous laisse le temps de réfléchir. Je n'ai pas besoin de passer l'autre jour. Tiens. Et comme le coup là, mais eza kwa minga mbongai lakini ukipa tata boti bango yanga problème nini depuis là yo problème na ezaki makasi papa no nayibi ki papa no moto mususu mais na ndimi yo parce que nayibi ki tata na yo mususu yenda yaki na yo na ndimi bango peso awi bango na vérité la vérité ba fanda ka bien ba problème te bango fanda bango ah mais ba ko mettre gaffe au bango mangai na gade bango bozo c'est la photo na yo papa problème na utako bisoka siko yango siko na yiko kutu maboko likolo pona nini papa non faut tala nanu bana wana bandu exagérer bandu ko porter la plainte alors que balimba bomanga liboso ba ko quitter si on va porter la plainte est-ce yo wana bengani na ndako yo na ko bi regarder bango mais acte wana ba sali je peux pas consommer ça. Avec ça vous voulez que je mange? Balia kati papa problème so PC leki na mokati. No mami wato. Eloko ne ngo langu siyo. Hein? Ni na ngo mbele langu siyo na tongo. Poka no kusoka bilambo ya ngai na singo angamo kana soma na mbongo na ngolongo na ngo okero boka ngo kuna na nini na suka kuna oka matabila mana okero tandawana. Singo ngo mtosomba ngo. Singe kutaka. Bozaba mbongo na bino belebela na singa bino mbongo na bino. Ekutaka kombe singa. Ekutaka kombe bisa ndo ko somba. O tuna plende na ngai. Moni na zandu na sana mesa na zote ka basinga wana. Zomumona. Na zomumona na zomumona. Na tumona. Na zomumona lo fandi na kitya na tumulinga. Uzoma mama mulugilanga. Yo kanzani na ndako. Singa ekutaka menga ko soma singa te. Me soma singa te. Soma singa. Singa ngala tika la boy. Na za bila baboni. Na za bila baboni na ndako. Itende papa mo la telo. Ko saka na ngala te. Yo mtu akuta tutu. Bananga na yawa. Yesa kan kuta nino ngala ko lula na toto yo soldata. Ngabana dula kate. Ona na lata kana. Makuta papa bana kitambala kule mtu ndo cha. Makuta makuta yo. Yo mkono tuna ndako. Silanga kama mko yo kusaba. Wewe bila bana bwaka ngona sera yangu. Bila mana ngala somi sera yangu. Na somi ngala shanga skeba na wewe. Bila mana ngala somi shoko boko ngala se. Masomo mama oyo. Ko male mbese mi balba boete aza mukuru balba boete. Ozabe mama na babote. Na defa kape babote. Na somi tina na babote. Mama male mbe botika. Betika ndeni bila mana ngala tika ndeni boko ngala. Ona mabele boko mabele kwa. Boko mabele kwa. Ngo boko mabele mama na binote. Babi tienda na papa. Mama za mwana na uswa tumbuki zana ntekie ya conseiller avant de kimia. Bota nga pete. Tala nenga na salia papa. Tala nenga na salia. Liputa na seto boki libaye to boki na lata kabila mana ngai tutafela. Akino zo siko bila mana ngai no satindi la
mais qu'est-ce que okoyoka mobali na ote vraiment ntango oyokela te tala monelaka mobali na yo ya oyo olesaka bangobe oyo ozwaka epa mama dofele mikolo nyonso etepi kozwa ngombe makangu na yo sheri kanga felo ayaka awa makangu na yo lukanga kaka na makangu mwasa balibane malamu nalobele boye nafulataka te nasengaka monanga mikolo nasengaka bilamba ayebana na bawenze na basimo bateka bangulu na bateka bataba na bangulu do peto bakata inzolo kwa kibula bakata mono nzolo ya kibula koma bakata ni uzana ngo bazadusu uzataxi ki point mususu bienvenue bomela kile masanga te ngale yibale masanga masasi ngale yibale yani ndakina Londres nene esi ngale yibale bienvenue akosi somela ngale osanga ngai osanga ngai est-ce que ko bimise men atamuki kambe siko bima bima bufana même kimia batu baye boyo ka baba pexemi même boyo ka bango aluka kiango tika yoka mama zamona na ozaka même na ndinga kolobela ka epo sobi yo mati pa mati finalement to solution comme ndenge so sali nduma sali mbamba ile mfaza sango ndenge so moni wa ale sanga biloko mark na mark awa na zoka biloko gu o oncle na bango mutapesa non dek na bango zoro mutapesa donc na comprendre c'est nzoka bambanda baka na parler awa azo présenter au cousin au moins na grand frère moi na tata moi na comprendre nzoka makama nzolo kwa kibula nuko ndo kausela na makambo bazadusu ngina tanga bango ozoka donc 12 wana bazolo ba oba yakao mais oba mana libanda dans les 170 oui bate moni ngai na ndo peso conseil moi c'est mibali donc kimia boye libane ba shirika ka velo ka yo grand frère on ne se vite za confusion désordre boye kozala santé malamu ndenge nini uko réfléchir ndenge nini bomoto izapi poka ka maramonso tolandeli yango ebongaka mutu ko boma pe mwasi noko batiki na bango aza mwasi na yo bomi na yo parce que tout ça mon frère soko bomi o l'état yesuso talanga iganda soko bomi okubala mususu akuseme conduire okuboma ti okuma wa combien mais na marque et puis okuboma mutu eza interdit nzamba lingi bongote iloko aboyi non il faut comprendre que o nyonso eza vite nde na ndo bisao et la vie il faut faire comme moi na zu déception na kimukolo ngana yo boto koli 3 personnes tu bani bana kwedi na ba kombo toza na moti siko mais à un certain âge baba non vous a mona kwedi te abandonné yo choc wana de na moni lo comme soute na wo sala na vie pour na effacer yango na moni pe ndenge mususu ya wo sala te j'ai décidé avec l'appui ya Abbé Robert curé ya Saint-Joseph na komananga prêtre parce que je crois Nzambe azali les seuls pères où akubo yanga jamais où akuwanga na bana na été où en tout temps toutes circonstances akopé ça solution tant on a eu problème parce que ce n'est quoi boye awa lobby papa kozani awanga na bino lisusu déjà moi c'est na zobo ya bino za bana na été et ça va continuer siko yo ke pa ya père ouais oya akubo ya yote ou akubo yanga te atamko c'est le même père au lobby que et au père au yolo biara kakalubi aide-toi non loba Dieu le père mais le Dieu le père wana kaka yeka éternel alobi aide-toi le ciel t'aidera mais siko yemo ga mutabagisi albert toke na match 77 alobi yo ozana ngwa ngai muna lobite meza wana toke bakufungulila yo yesenga bakupesa siko yozo kene pane maboko na makolo yozo kazema pe konoka lisusu ndenge noka kaka na bato bacho banzungu cha tu mabele le pupula chawa grand frère c'est la confusion de l'esprit les loko nyonso ko sala ngana poni na servir ye na boyi ba vio na bala leo na ko bala na bota plus tard oh non bana na ngate bana mutu mususu na boyi vio mais yo loko lingyo bala alors tia Nzambe na premier plan que Jésus-Christ a guidé yo comme ça au sali bala bi aux avidé tala aux avidé wana tala yali ko kima ba responsabilité ah bon non c'est ngai na kimukolo nanga na longo na koma amesela be ya priske boyo kanaki na yote uringozo la commerçant otela ka Gabon otela ka Brazzaville non okomisiko yo mesela be non nani abe masamba abe maski nani batu baya makona ngaiti ngana na bastrata kama nongana kuma na kama ser kuna yo
tala mutu akata nzolo ka kibula okende obebisa bango tika oyo komesa bato masumu kuna na kuva pamba ngai senga na nzambe so ngonge ekoki kosalela même na kati ya ndako ya libala condition tosolola oyo tika ozoperdre ta oya kota lifelo ngai na ndenge na nga ndenge na biso nakokomesela be te mais nazovivre sikoyo na bit moko nazolanda bit wana nazolanda na kotala yango boye na bapembeni nango bastratégie et puis nzambe pa kosepela nango die le père olobi wana non mais akosepela nango Jésus-Christ au centre ya bastratégie na wana akosepela nango za wana akotala wana osala akosepela nango ena yo mpe okosepela nango gloire à Dieu nanga nakosepela nga naza motu monakaya je peux ou ne pas kosepela nango soki eza mpona lokumu ya nzambe gloire à Dieu réussite esali nini nazotuna mpo bastratégie nini ozoloba yo kene pa mese balibane kene pa balibane lelo lesa biso boudin na poko tour boudin lelo mais okoyoka na bino zelo okoyoka donc mon frère moi ton grand frère te dit que but nanga stratégie nanga okosepela nango nga nakolonga vie nakolonga mama ouais maman donc komeka te osalaka bonjour vous avez 50 000 là je dois donner un petit à Katinga Maïwana Maïtondagi Mbolenoga. Il m'attend dans la porte. Bakatuna Mémé Namukongo. Oui, oui. Moi, je suis Libanais. Nga na Libanais. Na pesa papa la kana zwa kwa mswe Libanais. Pesa kaka bongo eza nini? Pesa 50 000. Attention na zwe bisani. Pesa na 50 000. Makambo tukati yango na kata ndako oyo. Ponga na samba kwa mikolo nusa makelele levu nyuso. Na mulongo songo yo yelanga awa. okopela liboma okakondona nelanga mutu mususu sima nango bazuba yako bweke pa inanga ya waponga nyoka makandengo mikonzo fana ganga tama mwana mutu mkwana keno mone la ngai taka koma na tension ngona bilamba pa kwa mobile ko tama be ozoyoka ye oyoki esiko dudu oyoki ye yozone yango bukati yango mboka nini tokende te diplomate mobimba pays ezozelele ko mususu epai na yo yokende nini pays nyonso okende kobota na kobota bana ndenge na ndenge tina japon kuna kobota bana boni boye ebeko yokobota na rwanda ça va sauf en Chine moko ya kolaila ndelo kumwana yango na swaka grand frère papa nga na tiki bino parce que ambiance boye na message na ngosusu te. Je pense que je n'ai pas de temps pour Vandawa, na kende na sala ce qui peut plaire à Dieu. Na ensemble pour Nabino. Kutu bona ngaite. Bona satana bino na ba bino so kanga ba. Au mon curé à Saint-Joseph, a repris seulement cordoue na ngai. Hein? Abbé Robert. D'accord. Ça va. Bon grand frère. Merci en tout cas. Vraiment en tout cas, prier. Na ensemble la mix parce que c'est vraiment regrettable. En tout cas, stratégie nanga na bit nanga ozali mama ozoswana bana nakolo beloko te bilamba osomela ngango lela utaki poto osomela koflate pa bato melinga na sala elamba biteni ozoka nini bazofinganga bilamba biteni ça c'est Charo Fatima ndumaniga azosala mpona zo bilamba naye nango na ndako boni boyeko naliaka neliaka eloko nini otondesaka ngai ça va pas non bana pimela inga mwana mwana asenga kasu biloko na yo azali mwana mesena matembele nanga na pondu pour pas terapeuter na bota bango ozabe mama ya biso te ozabe mama ya biso na defi bino pete na linga pe bino te bota ka bino ko boyeba te pa bo uta tele msupe mama na bino akosela kisimu mais on peut tika pa mbani msuko lokota ye si tu en as marre ndako yo mais pima vas-y va chez Cécile ou chez Clémentine ou chez Ultrasonique, je ne sais pas, en bas en tout cas à ma tête, je ne sais pas où. Sors, laisse-moi la paix avec les enfants. Tu sortiras. Nani buku alupango eza na kombo na nga mpe eza na maboko na ngai alors nazoteka lupango oyo dudu bozokelela bino nyonso okatala soki ngai mutu nakokende l'erreur que j'ai commise tozobima na ndako oyo na mondongo no asombo bokolala na hôtel de ville na porte wana ayebi so ndenge oza makele na ngai maputa charle bakatikana na maboko te tala citoyen kula mwasi azokende yo mpe landa ekaka okolukela yango okolukela hôtel de ville bachambre yango mpe bachambre ezalaka te okolukela yango bachambre yo nde benyi nyonso otikala koloba nyonso tonganga ngai nakende wapi bokeleli nazokende oteka lupango mpe mutu oyo nakotekela yango bokozata na force omwana tokobengela bakopena maboko nalobi mwasi no aya kolala na mvo ezolo basala elumbalumba omoni bodunga mabe apamba landa ye bokende botekela nga lupango lokwa yo lelaki biso bana na yo tikani na lupango lande bokende soki wapi owelilaki kozwa biso
il fallait que toi tika biso to vendre tout aux autres mbongo ebele oye bobima obibo nga papa na bino wana ko tout ozwi na mais na ko tout ozwi te o mona ka babote to zona mutuzula to la tabie bana na ngai ozolia na yo pe wana pe ozosebela ukaisa kia kopia biso je suis diplomate. Quel diplomate? Diplomate. De l'antiquité ozo compter diplomate il y a antiquité ti lelo yo et ça continue. Si je ne suis pas en fonction aujourd'hui, Zali Mboka, mais je suis encore diplomate jusqu'à présent. Mais quel diplomate, papa? Le ministère des Affaires étrangères, allez voir mon nom. Je suis. Mais c'est la héroïne déjà qui est diplomate. Nous allons sous une éloge pour monter. C'est honteux aussi. Tout ça, c'est diplomate. Il y a antiquité, tout ça, c'est qu'on attend. Attends, pas diplomate, bon, vous êtes. Ah, j'ai de la pierre taillée, vous avez diplomate. Katinga Makolote. Vous avez une tour. Si, yo yebisanga mbongo boni nano lesaki ngai awa nalingi kovimba libumu te na makambo bato nakibula na yo ya nzoloko yo kata wana nalembi omonsinga pasi mama nasalinga ndaka libala omonaki te aboti bino na papa mosusu papa mopaza mabe oyebi yango te yanga nde oyo koloba omwana nde na osala yo okoyoka soki na ndako so naza te so bokotonda okoyoka nde na osala yo zele okoyoka Angaye. Mama, Azakan atinaki. Motif de point, oui bien il de pierre mai. Donc quand on a besoin de mindondo au tindi pour au servir ngate. Ah, papa atinaki si abimi ala kinga itabimi na hein? Mais avant abimi on peut se rendre qui c'est bon abimi na bon nga siko maboko na memeli ki c'est ça salité. Et le docteur mai voilà. Ngai. Bon bien na total sous-abi. Yango yokoma batama tana posa mai te amena ka mai sikona kisi bisu na meka kisi za kama ne bi kisi za kama mega na mai est-ce que ningi sida ndo mulangi yango oyo ti tikala ningi eko kite na bakisi mela na tala si ça ça va, tiens. Tu vas me battre les faces à la main. Oh, je vais me battre la main et l'équipe. Il y a un rapport de bibende que nous sommes à Moniani. Et alors, sécurité pour te mener avec ça. Pour toi, on a fait les anti-vols, le penza dans la sécurité. N'a pas ici pour la sécurité. Il faut me battre là, sauf que tu as comptabilité à mourir. Oui. Tu vas dans la bouteille, bon. Au comme wapi. Pesa qui s'en met. Obinenge yozo banga penza, il fallait que banga nzambe ndengwa. Bien na osimba lisusu na memi ngambo. Mame obandi tiko bosa l'hôtel kata verte. Oh. Nous Canada. Mais batira on a kata ma yebi bien ko tira na mai banda kala ko di bande ko. Nini boy. Bosu be wumela ko tora boité. Na kamati kana tia una risho yango ezotoka kazela mboma osika kopanzala
bakisa mai ndenge nini mpenza mai nde batiaka yango limite ya mai yango wana nakobakisa yango ndenge nini toza kobebisa kisi mpenza ka babakisa mai babakisa Yaranano. Wapi kisi? Kasi nakazongisa. Pesa na kisi. Oso melite osaniso. Ngimona kubomba ngothi. Nesefu ngeke ufike bomba ngamuko. Uzo ndawo usipoe plan kubomba. Nakazongisa nemula nyamai ba. Metia na bomba kisi ngoyo lapho. Oh. Nani kun? Azali. Bonjour, monsieur Kwedi. Comment vous allez? La santé, ça va? Les affaires, ça tourne? Fatigué. Bon, monsieur Kwedi, je crois que tout ce qu'il a eu temps pour réfléchir. Et dans ces cas, si vous acceptez que le problème se règle à l'amiable, on prend l'affaire, on le classe, on l'enterre une fois pour toutes. Est-ce que vous me comprenez? Oui, est-ce que vous comprenez l'histoire? Bana babota mina ndako. Papa bota bango azali. Naki écouter même papa bota bango. Mais quel est mon problème dans tout ça? Voilà. Monsieur Kwedi, puisque je connais qu'on imposé client dans la papa ou évité, alors que mon client reconnaît que vous êtes son père légal, compte tenu des éléments que je venais d'énumérer la fois passée dans la Zanakia. Mais le papa là, il le reconnaît. Monsieur Kwedi, on n'a pas le temps à perdre. Donc on a beau régler le problème à l'amiable. Je crois que la seule institution est catholique, c'est le tribunal. Or, dans un tribunal, monsieur Kwedi, devant une audience publique, où on donne l'occasion à tout le monde d'assister librement et gratuitement, monsieur Kwedi, je vois déjà les inconvénients. Et c'est misérable. Eh, monsieur, misérable quand je vais dire que ce ne sont pas mes enfants, c'est misérable. Ça sera une occasion. Et que leur papa est vivant. Ça sera une occasion, que monsieur Kwedi, baza stérile, abo takate, baza ko humilier yo, baza ko ridiculiser monsieur Kwedi. Un homme d'affaires de votre rang, connu dans la ville de Kinshasa. Monsieur Kwedi, la presse à son tour ne va pas vous pardonner. Comment journaliste basé sur place? Ils vont publier des articles dans les différents journaux. Hein? Pourquoi pour journal les Tekama. Et monsieur Kwedi, mais c'est grave. Banawana. Oyo rejeté droit d'affiliation à Bango. Droit de filiation, s'il vous plaît. Monsieur Kwedi. Mais au coût des dommages, Bango très et trop cher, monsieur Kwedi. Mais et ce papa-là, quel est son rôle? Le papa-là n'est pas connu. Le papa-là n'est pas connu. N'est pas connu légalement. Parce que personne n'est là témoigné. Je parlais. Mais c'est que j'ai parlé et je m'en vais. Quoi encore, monsieur Kwedi? Donc, l'audience sur le jeune soyeur. Pourquoi pas? Place pour plus avec information, il y a des places dans le tribunal. Mais au moins, avocat, ils comprennent l'histoire. Ils comprennent quand même que c'est une gâte. Est-ce qu'il y a un peu de la beauté? À vous de réfléchir. Bon, personne à 48 heures. Attends, j'accepte.
On dirait que même Ngambo n'est pas là. Nalobi hein. Tata na bango azali. Et puis avec cette tata na bango. Mais bana balingi na bango yete ba yebi yete ko di ba. C'est bana tina ko inaye. Olinga bokende kuna nga okende ko sambwa. Donc mtakosa bokoli bana mukile zaka ngai. Mais ozomona ko yo bokoli bango. Lifuti na opesa li. Zongisa bana makolo no baza bana na yo. Ba ko vanda sona ndako. Ata ba vandi ate ba mapango za lebele bake ovanda. D'abord va bon mangai na somme d'arrêter ko bomayo zongisi ya bomo bien siko. Mais mapango za bake na talo pa muso bake ovanda. Moi, ça va encore parce que n'avait pas où t'as qui l'a beaucoup lié. N'avait qu'à ça, moi, n'a été bien, quand même, n'en demi. Maman, on nous sommes toujours le bagage. Obi ke bazoe bisanga ngapi na lea mtu zo sala ngapa. Kutu ngwala bena ba fiançailles na yebi. Ça va encore na ko supporter li bana ye. Maka ma fiançailles on yo supporter ngo ngana lo bana bazoe bisanga ke basi ba ke kuna zone. Hein? Basi mariage civil kuna na zone déjà. Na ko yoka ka ngo yoka. Na ko ke ngona bato. Donc basi yebi si yo bombi li susu makambo. Na bombi ngo ba yebi singa ka belle loyo. Ndiye ba ko sa mariage civil sans que biso to yeba. Le bakia tata na ye. Na yebite. Tata na ye akini kuna. Ye tata ngutu na mona yeba na. Bo kina nani siku pisi mariage civil za ba parents frères za la présent. Bakina bana. Na yebite bande ko balobeli nga kutu bazo kama ngake na pesa ba mama sana nazo kama ngo kama. Oh complicité ya mboko ya grave. Donc moi pia mpe confiance za ndenge za la méfiance na ndako. Même likambo pour moi na yo bombi o kambo. Na yebite. Buzaka bongo bino basi. Ndenge moso mwana komuna zemi na yeba gite mitambo zemi ko bima yo koka mwana wala komondi. Bonjour papa, bonjour maman. Yaka nando. Yo sama bala ko to yebite de ko ni wa. Hein? Muzungu na sali bano kitoko batbaya ebele na recevoir batwa na lokumbo pe mwana okoli bila kata nzango ozungu sama bala psuto yebite. Na zakite mwa bala. Papa na bazali ba ogelete papa na bio. Hein? Mais alors dès nous sommes rendus quoi. Gars la plus confiance pour le décevoir na souvent na ngwe. Kotate. Na ba kite ko sama wande wana ndendo. Hein? Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Mais c'est quoi? Il y a un homme de la témoin makambo. Il me accompagné dans la bala. Il y a un homme de la tigayo. Yo usani da wewe usani. Mindo. Hein? Bon le billet za témoin. Mais alors il usani ni aso qui témoin qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Hein? On le met dans la ville kuna? C'est-à-dire que c'est-à-dire quoi? Bomba nanga yo. Nini? Bomba nanga yo. Ndono pono bominga na zotala. Ozuli Congo tubinga na motema po nini? Hein? Masisi yaka. Yo vende bana tu ko singa pardon bala mo so moni papa comme ce comme baba zo mona na mti faina singa na maman liboso singa ka pardon maman pardon dimbi sanga na makamno so le kakiawa so kinga na salaki mabe limbi singa même na salaki mabe te limbi sanga kaka to bani pe mbula sika o limbi na bulimbis nazo pesa yo akusenga ba pardon wana parce que zali maman a des titres. Oza ya liposo maman oyo abokolanga awa. Ya mibale ozali maman ya mwasi na ngai. Donc bokelo na ngai.
on a vu aux maman à des titres vraiment. On a bala, on a bala, sa maman sonne, il te bala. On c'est pas la malcamba. On a la salle aventure, te me faisait ali bala solo. Oyo batutu ya famille ba kondima tu ba ko sepre nango. Na bale na ndenga bien, batutu ba. Donc papa pardon. Na ndondo. Soki papa. Moni testament ça qui peut subir au nyoso. Hein? Nasalaki testament oyo mpona pesa biloko na ngai nyonso mais eloko kodecevoir ngai je ne sais pas encore eloko na kosala na yo nazomona ngo nasina baleki pakula déjà je ne sais pas vu le testament et vous n'existez plus, vous deux, ici, tel que vous êtes. Na yo na mama na yanga, na mama na yo, bokongi na bokamate biloko na bino bobimi na ndako oyo e boke libera botinga ini na ndako. Ndako na wana biloko na nyonso na kopesa ngo na bato ya Caritas, bato babola basa onde balingi basala. Ngala kena ngai na kuvanda na kovanda naza calme. Na matako servir nzambe longana lobi boye bobimi libanda malembe na kana porte ngai mama mobali wa mutu mabe osokabeli mutu eloko siko komo obeko boto nango lisusu esa apele komote masasi nde tobandi mpe ya biso sika vi na biso malembe ka tobanda somba biloko na biso moke tika nanu nazo raisonne nanu makambo yango bapere balinganga te bamere balinganga te bosiko onga na te tokobandela kosomba vi na biso malembe nzambe akosalisa biso tokobanda ta na bongo sikoyo akamati biloko apesi nga sikoyo ando botolo nga botoleli yango lisupu quand même koyo papa na seng pardon ozopasula susu mikanda opiaki mwana na yo ezopianga bolembo. Et voilà. Félicitations mon fils. Félicitations. Il fallait en arriver là. C'est qu'on commis. Il y a que moi, nous, il y a Doudou. Après ça, les stratégies et tout. Aux anango, le la papa na yo. Félicitations. Non? Puis il fallait quand même, oui, c'est là qui aussi, mais je viens de l'apprendre. Mais c'est bien ça. Tu as l'étoile de Doudou Ngafura. Voilà. Ça, c'est mon fils. Non. Zana Makila. En tout cas, je vous remercie, Mbanda, pour avoir accepté moi Nanga Nakatanda Koyo. C'est très très bien et félicitations. Alors, wana tukusa la fête ya makasi. Wana toyo wana ngana yo. On fait ça. Bon. Tu me les payeras cher. Tu me les payeras cher. Maso si zona zo blo na. Bobi mako. Beta oa. No beta oa ta ngai. No beta oa. Ozo baluki no lisi. Oza o tema chance na fina ngana makamna ngatu ba strategie to benzo. No beta oa ta ngai. Na melono bina tambe. Banda na kuta mutu mona katanda ko lisuste. Na kuta mutu tena katanda ko quitter la vie. C'est quoi? C'est quoi yo sko zolo ba bongo to yo kana ndo ndengo wana. So mbai to yo kana ndengo wana. Obe sa fina ngai ya. Utongo no sama mabolingo ngamna no sama mabolingo. Et Yom Toda la base à ma camioto. Un papa irresponsable. Un papa irresponsable ma camutu. Comment t'as le moi c'est camarade nayo. Tout le monde a bien. Est-ce qu'on vit à pas notre baby? Qu'est-ce qui passe? C'est belé t'es n'existe ça. Au moins il faut pas t'amener quand on moi c'est même azana yuma. Azana yuma. Na buyuma te ba metana na ngona. Na buyuma. Mais on doit moi c'est au bout de ça. Au bout de ça. Mutu azana yuma. Metana na moi c'est. Tika na buyuma na ye. Buyumeri na ye. Apa na. Yonde au bout de la gaina. Mulili au bout de la gaina. Mulili passe de la gaina. Ye les enfants. Mais venez voir
ya sikoyo tala fina nga sikoyo na bala koto mabe na kene kuna mabe voilà maintenant je suis diplomate diplomate et antiquité. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer, bafoti nyonso ya yo osala. Na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer, bafoti nyonso ya yo osala, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber,